Pour l'album, on est où, mais l'album, on est où, mais la cala. Nanzembo basoin sori oui mais les zala zala gens tu bien et zala zala c'est moi la gentamicine il faut que l'on ait son dernier album et zongi sous la studio faut pas le casser temps et coquille ça m'a moi temps ça train et ça normal ba longo ga muta on va dire viens na kufa na papa chéri azana été on a 3 musiciens faut y bango na pas papa chéri mutaleki na ba répertoire à papa chéri azati na ko mabenga na yo kakina sango kini etonda sentiment tata na kombo penguya na yo nasengi lipamboli ya ngelingeli na babone nyonso ya Kleboa babone nyonso ya kleboa.com bopambwami 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 pe bopambwami lisusu kleboa.com. Bonjour, bonsoir, messieurs, dames, fidèles abonnés de Kleboa.com partout dans le monde. Vous nous suivez dans les 4 coins du globe terrestre. Restez branchés, abonnez-vous massivement et vous allez retrouver cette émission avec Glody Dema en ligne et les internautes de Kleboa. Mes salutations à toute l'équipe qui travaille avec moi sur cette émission. Je vois déjà derrière cette caméra, il y a Chris Luda et encore Herman Emporio. Pourquoi pas Irène Mwanza, maman sociale, et mes salutations à Pichou Mangaya Bapichou et pourquoi pas et encore tonton de la nation, tonton Mbanda, mes salutations à toi, bon confinement, ton comme une personne basuka mais Mikolo ya malamu Zambe abati la paix après ça dit sous bon moi et belé. Mes salutations à Lolo Kapamba Kapams depuis Afrique du Sud et Gloire Longisa et pourquoi pas na bakinyo so balinganga. Abonnez-vous massivement na kleboa.com, vous allez me retrouver. Aujourd'hui, Glody Dema reçoit un invité, un musicien, à son histoire naïe, à son parcours naïe, à outa de quelque part. Et aujourd'hui, ngai na ba internaute ya Kleboa, tu peux découvrir. Je demande déjà na Kassia Chris Luda à côté ça invité nanga ça déjà na plateau nanga à qui j'ai dit déjà bonsoir. Bonsoir, bonsoir madame, bonsoir. Je suis mademoiselle to madame. Yambango kaka. Soza mademoiselle okomaka madame. Madame okoma mademoiselle te. Na sepeli vraiment au tendre un micro na yo parce que na landi quelques missions na yo na YouTube en tout cas moi oza bazo féliciter trop. Pour ça la mission bien. En tout cas ça linga bien vraiment on a landi des missions na yo ozo poser ba question bien. Oza moi un peu différentes na ba internet mususu de basa yo ena mamba na wa style ba ser mamili la main ndinga ya YouTube. Ok, merci beaucoup. Fidèle internaute, car on a assez à demande nos soucis de vous informer de l'actualité Nabiso. Il y a Mboka et surtout na ba vie, il y a artistes musiciens Nabiso. Vite Nabiso non le solo boni confinement isolé kandeng nini Mboka muso bande ko déconfiné mais nous ici à RDC donc tout ça ya ko kanga makaka. Ozo l'exonde. Bon, biso déjà bato bana BCBG. To mesana confinement déjà kala. Eza dena makila do e swate e swakaka po na temps oyo lingo mona na pena bato ngo jusqu'au na temps que essayer bon mona na moi ba ngo bato pe bon mona na ezate po bango pe bazanga na confinement te mais ba koti confinement kana ndenge ya malade oyo malade ngo na lingo fula ngote na linga pe otanga kombo na ngote po bomi bato na biso elo mo bona ko fula ngote mais na temps oyo nous sommes le confinement on a mon ango ya lipona to meka mo kozonga sima to kenaki trop vite siko to zonga moi sima totala ndenge ni totambolaki et amolongo ko ba nzamba beti ngonga mo nga muto atelema. C'est étrange, c'est la première fois il aura boyé comme la biso na monde particulièrement na RDC hein. Te ba grippe espagnole pe ya et ça la pe makambo nango
Entrée côté exaté, matin, restez chez vous. Bateau koufa 10 jours au jour. Nombre de gens au bateau Tikabiso, ils ont commencé à 800 pardon, 600 000 personnes par jour en Italie. J'ai suivi de cela. En Europe, en France même, il y a des gens qu'on connaît personnellement. Oh bakoufi. Zamba ko lingate bato na bakoufa. Oh bato ya sala bakoufa bongo. Na ebitene na ko lobela mais c'est longa. Il y a une maladie diabolique. Il y a diabolique. Nzamba frappé bino na bakanda te. Nzambe pas na kanda. Surtout bino ba servement. Ah. Oui, ba frère te bino ba musicien te ka biso ba serve to salini. Serve pesi vitesse moko. Mobali to comme le gars ça n'importe quoi donc basi ba komi mystique moi ça zo la ça sous te gazana akoza kana mobali moko ba botana zo sala ebele fois na batu ebele 4 ba statut na bino comme ba pancarte que le lolo wenge arobeta na samedi na variété samedi soir et comme bongo donc moi moi c'est ba plante a tes statut zo la ça benga nonga na prête to sila no libérer ngai alors tchela za sous te moi ça normal à la sous te comme mutu to comme na cop ah moi ça comme benga na cop ah oui babilo on a commencé à la passe na baboite ka shisha kilota mukuse sous-vêtement pas mama belle poelele boye en tout cas bolim sangata pour na terme on les ça la bien te mokile kendaki fo yango moni nzamba beti na ngunga ba tele mato zonga nanu na temps on a eu temps aux entend enseignement ils entend enseignement et on a pexé ba musicien bo betal ba to ndule sur ba acoustique na ba YouTube basta na ngonini sika ba to ba te yama ba vanda parce que musique na ba yoka ngo chaque jour et loko zangi bango zate o le so zo temps ya ko sala te le so ta lire la Bible basta ta moi temps wana temps ko so na mama bana yo so ki cha 2 heures du temps 3 heures du temps mo bo muto akoma so disra banolanda mama nzema mo po yembela bango zaka banzema opeza na kwa esa na ngo loko te on a message dans pesa nani parce que na moni ba mission ba homme ba acoustique so bani batika nanu o temps à temps réflexion nzamba lingi bongo te nzamba lingi na ye nanu bongo te temps o eta temps réflexion mutu fois zonga mama bana koma bololo c'est parce que mingi ba mission bo vivre en actualité so ozo yembande ozo lia so ozo sala fait la bateau en actualité c'est quoi mukila bato ko suka na ba papa ba daya ba grand prêtre ba Jonel de ba daya ba grand prêtre Michael Jackson ba daya actualité na soki et ça kana moi 2 mois on nzamba tele sur mukila ba réfléchir ça la nini pour ni kiloko songo ya bongo kaka te mama na ngai tant oyo bato na zolo baba mayele bazo comprendre tant o nzamba lingi bato bazonga na temps bato suno yo vana opposa o cha microbe lia ka yena libala alala ka te mobali na sala kana ndaku te vina eza na kaka mutema passe mobali na ngali nganga na bana to sakate na mona yeka na ba 2 heures lobi suna tongo yake yi tant o mobali mo yake ne pa ba makango ne ta vanda mosne akomo mona peke mosne za su mo gubo lingozo o motenza mazong seli bato mo ba kimia mo ba bazanga ta malga ba piaka na banzala oto zangi nzamba zong mo ba kimia siko yo fotika na ba vanda bongo bano yesu wano ka oye maka kusiko e maneti ni nango oyo ye maneti ni nango message à malongo za to comme ko valoriser ba babilo mo boza bien te na merci ba nini ba lesbianisme on a net lobby ba ki PD osumone comme quand l'artiste mo bo fosa ka ko la ki PD ko bana ba otala na ndako wa mona ke ki PD pese ke zanga ngo bien na ko landa ngo musu lesbienne et comme ngo pe bien mo ko bo fona landa ngo mo bilo ko biso so ba bantu nzamba linyango te to biso ba artiste to zwana ba ngongo o nzamba pesa biso ka teke pona ko séduire basi et pe pona ko teya ko bongsa pe mas ko pona mama na temps oyo ko le koyesa ba ser bozonga na temps lelo basi musumne ya boye basaka na bambeto tela bato ba cher papa mo mta bengsa ke kuna ba snap lelo ba sala ba snap ngo ndako na bango parce que za ndenge ya boye alala na liputa atanda na se mir mo boye zo e beba baboma ba makila ba kinse kwa moya cha snap ezate e comme kana ba chambre hôtel mo ba bengsa ki ye ba snap restaurant ba bengsa ke ba lesa ke ga bo snap lelo zo sala sus ezate
ça raté parce que ndako na bango mawa trop siko temps on est temps réflexion que la ça makambo que no sala vieux zo linga ba mono za no bongo te bundande kota cop sala ta couper couti soit Hollande po lobi ko na vieux en viaka yango nazo sa ba maninga na ba collègue artiste bo tika na ba vanda ba misa Congo loka ko weli sa makambo et sala bango a weli sa ba papa chéri ba vandi ba beti no ba o makusi ko na deso bani ba ba tu ba artiste te et ouais ranson pe ba vandi bavanda nanu batika nanu bazo envisager kaka ni bato pototi batika bato poto mpe bapema eloko ni basalela biso baartiste tozongiselaka bango kosente kaka bana na bango andotanga kasa komine na suka tosente obebisi carrière na vie na ye olibali ete mwasi avieno moko abomisako na ndako koma obima na ye obebisa libala na bango tofuti bango kaka monde de singe na oyo basala mpo na biso baartiste eza vérité mama na bolingo na bango mosusu azalaka na bomwana kingasani le biso place moko ya musika ya wapi famille ya pauvre oza misien leader mwa memi na poto komi famille moko bahéberge ole mosusu chebino vana ta na toilette akive te mais babombi na ndako na bango sali bango baventir bakande ebele badiaspora eza nango ezaka mpo na politique ya mboka pe te eza beaucoup de choses bamisien mpe fo toyeba sikoyo ke basalfo baivoirien wana bakendaka bapoto bakendaka kobebisa communauté ivoirien te kobotisa bango basalfo na bagrand star bamagique système wana mpo ani biso kaka bamisien congolais ka tolinga kosi famille soki ekebeta misiki afoka eyeba na famille bato yeba bakombo na wana mwana suka na bango bwakaka bango te toyoka soni wana eza bavérité oyo tokoya nango turo na 2020 toyoka soni tozala bato mpo to wana diaspora esala trop mpo na biso tozozongisela bango monnaie de singe kaka tant oyo okoki koyesa bango so oyebani na sere moko boye neti sere na nga eroma tan o mafofana na papa bien baleki na nga na ebino kozala mso na château rouge na place boye vraiment tokoya banchik mpo lobi bino boko dirige mpe congo tala bapolisier totielaka bamitema bano ate so bamanete bavie claire awa baosala na bango rien lesi bino bootanga bozomwa bacaractère bamindele mwa sincérité mwa bamindele nde bazalaka mwa mpe juste bokoya kobongisa congo mpo na lobi c'est ça bamisi batika mama bade so wane na réfléchir merci beaucoup vraiment mole mama miziki tolobango tonabika émission na balanda yango trop bato apoto wana na ebiso so sali pa mundele pa futa yo seko salaki mais bazana ba mbongo na passion na ba otindela biso ba musicien kechi na ele mso na ngo 4 mabiti na tindela pe master wana ka abundanga na ngo metozong sela bango nini so mona miseni na Congo voyager azana mbongo ko so ma pe $10,000 pa yata ka ba mungu ba senzi na ba pilipili mbuma banini bambisa kokaka kabola ta bapiri ya basala yango kaka biso toke nozwa ya bango ntango koma na mbongo yaye kotalo na ndako tiele gare de corps komo bude non tant oyo eza yango te basalfo bavie yusunduru babebisaka bato na bango te akabeti mpe bercy bazongi basente bana bacommunauté na bango te biso kaso okesa biso ke poto kuna ekeluka baproblème bamabala bato efe kufa fo bana bato babeba te émission élection mobimba boye bamisien turo to changer nakoleka na karibu variété nalpesaka mpe message oyo esalinga mpe bien mpo na yo namona kokenda mama serie yango na sololi miziki te banzembo na kobimisa babimisa yango mpe déjà bave lombo babeta yango bave tabula babeta yango loka sika eza te mais tosala siko turo miziki moko baresponsable ne bave kale baza kosala bave pepe kale bakale jeff ozo comprendre musique mo ya bien respect ba Frank Lassan ba musique ba Jean Goubal ba musique mo ba propre mo Jean Goubal ke botsa bana ba tuté apa solo akabula ba bala ba tuté ba biloko bongo les ala bien ba mise ba sala mambo ba mise to sala ba makambo wana ezo sala bien te to 2020 to pene après confinement to changer ba vie to sala ba artiste mo ba artiste ba ba alde la gombe ba tchaka ba loxo wana ba ya ba beta bandula na mikili ba zongi na bango musique na bango futi bango et c'était que faut que luka yeba na kaka yeba na kana na bébé senzongo ayeba na kaka na oyo poke na to changer tout ndole diaspora fongola misu ba je wana ya suste ouais ba na ba famille na ba soupe mama ba sengela la boyo tindele matindele musicien et ça pour amour sur tout photo zong c'est le bango vraiment sincère comprendre na ndenga foté bana mikili basala trop OK ce qu'il faut tout tozong c'est la bango na peso exemple ya ba magic system comprendre ba na to ka masolo wana te mais ba groupe congolais kaka ndeto ba musicien congolais to no bebsa communauté na biso te tout makambo zo changer to na mambo sika na confinement o bandeko na ba serre na ba na mikili ba vie na ngai ba grand prêtre bosala trop pour la musique à Congo na temps oyo vie mère palin linga sous père PC sous affection ana tant comme non moké
tout est vanité mamuto sala et suka ngato lingi mibale 20 ok na bango wapi mukolo kobelo okota palo omona bango te akomo banga batanga yeke ozango mubane peut-être beaucoup faire na sida et ça nango na et pas nulle part ozoko prendre ba msuma na balarme coroner zuya ko bunda te po asili sango ba grand prêtre ba pays ba grande puissance au monde ba na ba G7 mais lelo ba kokite ba komo ba céder ezola saka ke nzambe ne mokonzi to tambola mso na otabanga nzambe kaka. Merci beaucoup mon invité de ce soir, mon invité spécial, l'invité de cette émission tant des leaders que présenté par Glody Dema. Merci pour l'intervention, non pour nous accepter l'invitation à Bisso. Toi en étant artiste musicien, cette pandémie où est frappé le monde particulièrement dans la RDC. Namoni ba musicien mususu ba kenda ki ko rendre visite na babola, ba yembeli pe ba yemba ki pe question ya ko enseigner public au batala rabino na nzela ya loyembo to mona ki pe moi 100 francs baninga bakene ko tabande bakene ko tika na mo ba ofeli na l'église catholique pour que ko soutenir ba indigent bato ba na moment où ba na difficulté à vivre mais na monio na santé et wana za mative ba mona yo ko salaki ngana pesa ka batu chaque jour nzamba dans les besoins ba na posa nango pona kabela mutu fo caméra filmer ngate ser pona kabela mutu fo caméra filmer ngate pona sala na salisa mutu ngo fo caméra filmer ngate ba mona po pesa ngani nzamba ko bana etite aza mutu malamu ka nzamba ko mate ya koma ngoka na ndenge na ekuna lobile nsuli kamoli ngo zonga to accident mo bo épargner nga pona bolamu moko boy poni ka papa filmer ngai po balo ba sala ka pona bate eza bongo te ser mo kilinga na moni nga bona nkale na zamane ba descenda ba kimbangu na nenga jete ya solo oyaka na nenga kimbangu poto ye kamela to do comprendre bino bendeni prêtre na ba niveau ba spirituel tourner ba Jésus ba grand maître ndenge banani bazali ba kimbangu ba yedo zali ba prophète nzamba tindaka oaki na message yo za ndenge mona bango dina za descendant na bango ba liné wana blague te na lingaka moi kotambola boye na casque ya musicien na musicien mais na lingi te ke yo zwana na zwana mabe po punition nango ezaka passe kolela nango opesa mokongo nga punition na konyo kwa mana punition ngo ya mona arabe oyo defelar aseke to sala papier te conscience na on des contrat tango kine nazo imbonga bato na futa te moka ndenge ka conscience nezo beta yo elegine nazo ya menacer yo biso na bato tona ba cinéma po soki na vesto te nanga na so tatouage nanga ngo mona grand prêtre Che Guevara Oma Che Guevara wana révolutionnaire qui ben ngo mona ya bato mo tolingaka vie monde tambola bien mon dans les ala la nzala mais aza les na ndenge na yo po lia koto yo ya zangaki oza pa les na ndenge na yo tozoboya babilo kona ki musique ya Congo ba camoufla ba makambu ba sala babilo mo ba bomba ba lwa mo boye ya ba bien te ba masque ba face ba voila ba face mo boye lokola ba bima bien mais ba faux siko na temps oyo bongote to lingale su bana su ba yo saka musique on comprendre que dona la so na yebiango na beti on azora mbongo mo quelque part nem te bixanga ezaka te foyer ba bana o flataka batu abandaka ko flatter batu yo mona mobalo ko mo chaka ba stati na polo be websa on na fin du mois les 5 bata poto ba futa ba mbongo le patel les 5 ko mo seke bana ba obela te point ni oh yeba ko yebiso be bana ba obela te o chepe poa parce que tu travailles aux artistes cause l'artiste ministère c'est lora munene ba Michael Jackson ba sunga ba pesa ba don ba créer ba Neverland ba sana ba mobele point ni yabiso ka ya bongo kaka te tout faut changer ba faire serre pandémie oui eza mabe surtout ba distanciation et kaboli batu na ni famille na yo moko pesa ko no lenga ko zo pe loso ba be ko mangolo peut-être ko même malade et ça mabe église place ko na osambela bo kendete école bamakambo yaka nango epekisaka babilo musumi babilo wana masideraki ya yo moko epekisaka kaka nde okesanga na moninga tele mpo kopesango mais bato na nchiki na église bokovanda bokolia kozwango te mais oyo ezosengama mpe bozala te ya guerre moko boye donc biologique oyo eyeli biso oyo la guerre mondiale mabe nde eleki mingi tochange bambongo bamillion tozozwa mpoka na salon ko yo kufa lelo nga nazwa lar na yo mpo olobi nga nakodaya mpe bato mosusu bazwi yango okozwa mpe osalaka bato banko lelo boye ozosala bato kiyanke banko lobi mpe baimmeuble yango otikili mosusu bana no bameli drogue bateki yango na bafolar banini esali yango mpe rien
donc faut l'on ait au moins bien pour le bien bota bien futur et bota makamba bien tout l'on a bolamu le pour le bien bota na ba génération et oya kuna bolamu et pour la rater ma BP et pour la rater musique aussi la tezelo nzambe nyoso go le kana mokili musique go tika la ba ange pour ba yembela nzambe zalaka et ça ce que to sala rango ce qu'on a vérité nzambe be susu mingongo c'est pas seulement pour séduire les femmes et ça pour blesser mitema ba na vérité mutayoki nzembo yoki passe na mutema réflexion aux anango aux yongo kaka tango longwe na BCBG toutes ces réflexions moko zala nango depuis au embrasser carrière ya rozala musicien na linga banzemba papa chéri po yembaka mingi ben sanité te musique neza mingi euta lokwa na catholique ça ensemble de mineurs binzim so kolanata so la ni message musique nzo kumisa nzambe po musique na ba message piano moko ko bete za prière moko boye moni miso to yoka musique na bandenge yo ko lango te vous comprenez musique ni wana place on so na comme expliquer mon comme la science au commenter parce que je dois plutôt comprendre était pour vivre piano et ça va prière moko parce que ba internaute ya même si Jésus Christ va qui bilé ya bana batu ba pesa na bamboa te vous comprenez et c'est là que ça ba musulman ba ngo ilum connaissance ba pesa ngo boy gratuitement te boa en église ba te bino ka père mambokei mais ça na makamso a 4 ba ko pesa ngo de fo luka ma oyeba pourquoi les sous sango pas comme sango face à la 12 ans sali 3 ans à philosophie au sala 4 ans théologie à sali diaconé une année pour comme prêtre pour enseigner à comprendre vous comprenez les hommes n'ont pas passé les belles bima sans déontologie à copter à tangité à sonorité malamo yebo au monde berrer ba grave ba comme ko lembisa ba tout monde ma mozo ba pasteur on a ba grand mission chrétien ba sala pour décourager le peuple de Dieu mais bon landa ba ngote baza ba humain comprendre total ka message ya nzambe vous comprenez maman na yango so na temps oyo na ko ya te mon na beti ba yoshi to na beti ba versas mon ndule na ngeza danger te na temps oyo zana ya ngote moi temps okako exactement ya réflexion ba zonga tant mokile ko fonga masu support mokile ko fonga mo peut pas bien oya to ko lobela makambo wana ouais OK merci beaucoup merci beaucoup to betana nos parcours na BCBG donc encore tout à l'heure au lobby au lingaka BCBG pour la musique et papa chéri pendant ces 5 ans ou 4 ans je ne sais pas moi comme mettons tous ces temps l'équipe papa chéri pourquoi au tikala kino wana kakate j'ai reçu qui ça Mosaka que je salue déjà aibisinga yende mutasala ki album mané parce que nzembo na yapekio yo sikoyo olongwe nzembo tikena studio de football luka muto musuli susu alors travailler nzembo wana explique-toi un peu sur ces sujets là mémoire bien bon pour l'album mané ou mais l'album bana ou mais la kala parce que papa chéri moi ben attend obimisango omoni asala ba nzembo mbangu te a contrôler ba texte na ba mélodie mais ou meli hein les asali ba nzembo belé fo boye parce que nzembo yo so na bina oyembela ngai na nzembo ba soin sori oyembela ngai zala janto yebiango ezala nzembo na ya janta misine ozuna ntango yo otolika babimisa mususu fote un fan ya leader artiste wana banzemu ne fo yo kananu ko ka mi balimisa to moza liboso wana te banzemu soko za ya suke leki wana fo yo kangono nyoso bio yebiango okipe message ni artiste apesa na album wana ba congolais to lingo sala na kama kamlo so na loyenge après tango ko sila après yebi misenze musu o wana mboyo kite bamsongo misabimsi si double CD plus de 10 ans ba yo kina bango banzembo ngo te ba parole no baby so moi nous sommes bêtes on pour yo emba yo mais yo kangote votre no va mission concert et album est si les robimisa album wana robimisa faut que l'on sundeni album zongi suna studio faut le kaso temps et coquille za makambo temps za train muyemo mukolo train papa chéri a okita na garo yo mukolo ya lobana kita biso tout ozanga na 4 orchestre to ko kita ba segen ba ko kita to ba ko ka muta ko kita te yemo kolo loko na e eza ngo semblant tant na moni ke na rena ko kina kita awa ne mo na kita ki e ko longola papa chéri loko te po musique e sala sala papa chéri ngana zalaka te ngana ko interpréter na susu mayele musu na ko relaxa batu musu c'est comme ça et ça normal ba longwa muta o te venga na kufa na papa chéri azana été kolonga na on a BCBG est-ce que pour ça na plainte na oté lobby réception na TV que nazaki na poma ndaku papa singa mbongo te nga mwana nga zobele na sala musana BCBG mais papa chéri azo soma ba 12 bouteilles ba 10 bouteilles champagne na ba boîte ba négliger kana ngai il pour ça na plainte moi bongo te ba jalousie yango de comment sala ba bongo te papa chéri orchestre na lo na banda carrière kala na zalate
so la somi 20 champagne pour Kogo soma 20 champagne nga pour soanga pour nani non so na sai na BCBG 5 ans c'est na sepela inango na sepela na makambo na ba condition na kuteki kuna lelo tango kolongwa kuna lobaki yango te kutu se mio lobelango kuna tango longo lobango libanda pour nani pese impact le rotin na longo na BCBG na makambo nga na monike kokaki pour na sala ndé na longo mais na longo na rien à voir ba futenga te moi na zo bela te bala ba bela chaque jour te yo un parent faut se préparer on se rappelle le mo ya kobomba lelo so mwana beli ozu musique ya Congo ba bino sonné etambolaka na ve mois roya sepeleki na yo pe ser mo boye akabeli yo zui o pe kota na orchestre na so ezana taba kopesa epesa papa chéri ba yeba na bato rapina ba masne ba papito mbala ko bala to asali bala papa chéri ya betela o senga mbongo tant bino bomona boye beti ni na papito mbala boye relation ba sala te papito mbala babiloni ba sala ba papa chéri te le lokala les sous reconnaissance on emballement le binoli boko moyen nango soki mbongo apesi biso te tenga tanga na zaki leader na yebi ba biloko on apena na tomba ba victime na beti ndule moka po na pire vie na ngamo me ba miselu kilinga ba problème na kota on ate o ba pesa nga na mutanga musala na zui soso ina gagner belé ne na sali yanga siko ko wala ya musala batu. Ok, kolongwa na yo na BCBG, tu penses que double na yo akoyo kozala to kolongwa na BCBG vide mon peut-être kali et ça irremplaçable. Vide zaka papa chéri so gazati. Yé moko baba otala ka ye biso to compléter kaka. Biso to ga eza donc biso to zaka ba poulain na yeto ko compléter ka donc so na zate ba musuba ko yemba bazali. So pe ba ona bazate ba musuba ko yemba bazali. Ba musu na ndaku papa chéri ye biete mana répertoire na chorégraphie na ko chepe lelo comprendre à accompagner nous le tina suka ba professionnel musu bazali papa chéri pa ko vanda ke BCBG mo na boy na ngabino boya te bon na suis $10,000 na pesi bino bana ina obo tirapo kanga na dinzembo na spectacle ba grand danser bo vanda na ba chanter na obeta na bino na grand hôtel ba ko ya ba ko interpréter sur plus que bino bo travailler place yo o lemba ya ko leka ngo pa professionnel ko leka musique za na ngonde ngone ba grand star na ba na ba orchestre te ba kana ba professionnel ba bengi ma Jackson na benga no clavier mo jamaïcain mo ba beta na ndula pop Marlène mo ba yo beta na ndulo a futi mbonga beti ndula kei na e kolonga na yo na BCBG trou éticalité parce que koyo kayo na émission ou tikoleka on va qui que yoza le seul ou interprète vraiment nzembo ya papa chéri sans hésiter sans béguer sans quoi que ce soit donc à part yo na BCBG vide fétikala parce que nous OK bon on réfléchissait quitter que olinga papa chéri aimba musique Laura ba ange la église catholique sur une accueil nautique à vide mon robot papa chéri est mon prêtre El Salvatore de la patrie mon colo idéologie na ye bato ba ya Holanda na ba Holanda ye so ya zate concert aux ala tatanga na interpréter banzembo ndengeni so ya zate concert zate donc tout ça là to compléter bato ba yoki ba atoka pe ba petio ba pembe na ndeni janta boki ndeni et puis c'est ka lokola moi ensemble à jeu maintenant ko bataka na longwe ke so na longo ba sala suspika ko lemsu ko lekanga bazana bango po eza cop to kutaka bato basala ka danser ba shayingi ba alaki so pe to na lobaki tanga époque na ngai mon na époque na ba mouvement na tana ye y avait na bataba lempela était comprendre chef d'orchestre le presa benga ba combo danger fande asala bo bima danser époque ne lekaki et époque akaluje lekaki sikoza c'est grand maniata imbruzu lemsu pe aseke ko leka mususa ko ya yango pena ke vona sala pe époque na nga pena sala pe makam na nga mais BCBG restera BCBG parce que zali papa chéri comprendre siko ndenge yokei na ba témoignage na yo na ba dire na ba émission ozolo ba que yonde oza en fait papa chéri benga ba kombe belé on interprétera bien bandi mo papa chéri à part yo mutuso azate est-ce que bandeko ba yoka ki message wana o imaginer ki ba kwa ko lobani na mitema na ba na ebité nga na beta katolo na makambo na mo na yebi so moko yebi so ezaki bongo te nga na lobate na biki na papa chéri bato ba interpréter na mokili après ye moko zanga na lobaki yango parce que na ba nzembu na ye moko donc na ba vocal mso ben pro sala ba nzembu neza pasi non yemba no ata moko interpréter bien
N'aime le alo moi passe. Na l'amour qui na réalité ndoto nanga le plus vieux. Les lamato inangayaki meilleure mélodie de la terre. Les sons de ta voix et les kimongongo ya Céline Dion. Coralia Vati kakutu ekoki kotele mate. On chante ta luemba. Arriva na yo fragile lokola maki. Ba déclaré yo guerre babosa niki ozali solide loco l'amour de pétanque. Mettez la pluie doucereuse de la planète. Viens m'allumer. Nakomate sexo lokolana langwe whisky DH Maya Chantal et tapenga na système zalana zanango pour toi eleki oyabana yechopi sous-alimenté depuis des années. Amour mon secret, je ne peux plus prononcer toi. Permets na partager on a Chantal et Luemba apesanga imele ya motema na ye Chantal Luemba robas ya au point faire. Abotama les jours le plus béni. Botena yo motambo na kangami. Ma douceur flèche, je sais que t'as connu des hauts et des bas. Bakuto patient la vie. Jamais koki koboma. Amour agapé. Rien au mon épée. T'es fan ma belle. Botena yo scandale. Esthétique. Patient motoli. On a pas chanson non maloba. Ok, merci beaucoup. Malobana bate bele bayoka angote. L'amour de pétanque. Pétanque ali mo boule na boule de pétanque. Ezala solide loco l'amour de pétanque. Donc bolingo so ezala solide loco ali boule ona li bangana li bende ona o ba betela pa mo ebi on a sport ona et tout ça on est solide nango. Pétanque e panzana kaka. Ba chaba boule mo mabenda kilo mo za ko ba bila minene. So mo ba simbi su bil mo minene aboua ki yango ebetu ba boule na poa et panzani ba maloba wana. Mettez la pluie doucereuse de la planète viens m'allumer. Ba te bele ba maloba wana te. Comprendre? Netanga baba Gomeaba Soussinanga, c'est yo, Béaïsouka, c'est toi ou personne. Pourquoi Baparanayo Balingi ont abrégé un amour si fort? À défaut namonayo zo de game, Tanda elambano likolo yamir, Naleka kanat, nazo plaidé pour la démocratie, liberté de choix na bolingo, Babo, takamwana kasimote mate, yanga motema eponi, Beyazo de game, ngapé dans son cœur voté à 100% pour Nana Makambu maman. Son on a bête à tolo wana, Nana Makambu ba parole. Ba nyonso na respecta ngo malembe nyonso mama. Yango mona lobaka, so mona loba bongo. Ya tena mi tout a tolo pa mazo so ba che concours na mboko yo. Ba ministère so ba beta papa chéri bo bima boto che $200,000 na ko zwango pété. Keno pona nzembo yo lingi pona na papier ba che tirage au sort pona yo yebite o no se ko bet. Na ko yembela yo. Ata ba che ya wenge ensemble. Na yemba ba Ave Maria. Ave nangai na commencé kolela. Bolingo ememanga na tikala likombe. Babenga nga yumanga na koma. Wana obota mite banzembo ko ba Ave. Pour pas chéri ba Nazareth, emba ba fille du roi. Na sengi ali balao. Bolingo ya talo valore tika kosala enzombo pamba nokite okoya kozanga ngai mobali na yo mavwandi padadade kosala sonite mama lakisanga bolingo ya somi ona linga yo wala banze mama nzanza
na motema moko efa bolingo lide pa gigisha oyo mabanzwagi pa lidiye bayuma baloba balemba na bango sepamba na lela na lula na pona na ngai lidiye bolingo na biso ezali kaka ya nzambe pamba pamba sepamba bayuma baloba balembe wana riko ko bula mbemba Manganze mon oyemba faut ba papi kimbi o papa chemba papi kimbi personne ingrata botala 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 ye banzembo ba likambote ngana kozela se oya nzarambe nzambe o neno oyemba boye bemisoso ba grand prêtre batano ba via wenye ba ambassadeur Kisha Brown vous comprenez ba oyeba ki petit oyo ankale ya wenge ba refrain on ne ba yeba Bébé Bandeli, laisse son ami Fifi sola princesse oyebate mais son akele msusu padada bolingo nangelengi elinga mina nzoto na yelo kola lian po basala ba refrain basala ngo ba remix tant ba komi ba grand prêtre mais ngas ko na ba répertoire en ndengwana yango beta kitolo ke oza yo moko atane pas 20 sonné voici ma main droite ah wana eza musika te wana eza musika te biso toza na connaissance na yango mais kaka koyo pesa message à bongo e ba grand na ba ki liboso na baza na kati ya BCBG na ba bakenda mote ko blesser ki bango ti shengi ngati ko pe message c'est vérité shengi ngati ndai ko pe message que soro ro banda musano za bon chanteur mais cha obansanga musiala te tant cha beta na simba esthétique zo beta na super style na makala to bankale na mukolo mingi te na bana musique mwana muke mais message na ekomela ki est-ce que bato yebi kutu ke cha yengenga uta ne que c'est mo simba esthétique mais message ya cha ekomela ki bino bo yebisanga na tala garantie abi oza un bon chanteur ba les rideaux na wengene ti bango ba yako kota na bango na BCBG na tana nga na bi nga leader na beta na orchestre ba tout na zara na orchestre quand ça beta Zénith na papa chéri nga na zara na mouvement na beta ka bandu na mouvement vendre na beta ba concert leader na mabele ma ba soutenir nga ce message à chaîne de télémission maman mais alors bino nenga mabete quand même ba conseil ba opesa ba papa chéri ba 20 pour total bango na la samba na bona ngembo mais moi na mukipa ko pesa mukolo conseil ata pe yaya no mesha ngi pesa muyaza yaya na yo quand même na wenge na longa wenge na message à paix na kumsara El Salvatore de la patrie question yepa ebiso na ninga mabete que na lobi bo ezai concours eza loyal mam na lobaki wana ke na bikenga mutaleki na ba répertoire papa chéri azati na ko mabenga na yo kaki na sango kini etonda sentiment boy message na na lobia nga kuna linga bato baleta papa chéri wana babetaka wana to sala concours mo boye o ayi banzema papa chéri ko leka nazo sula na lyo mbonga fréquence star kala concours na comprendre que aboy na ye un message wana ya chaîne aboy ne ko intervenir par rapport à message wana aujourd'hui aux leaders na orchestre na mon orchestre aux orchestre to groupe d'accompagnement orchestre comme on G5 génération 5e génération de Jidol donc orchestre on a banda na leader depuis 96 na zarada leader depuis 96 na mouvement na tango Zaire vous en déjà na mouvement na lega TV batanyo so zaki na papa chéri vous en déjà na mouvement non premier TV na lega na vie na 93 na lega na vedette nerve yo kino ngena ka oyibaka mayele ko yiba te na ngena moi ça papa chéri Weston na concert na Palme Beach yo misiga nazala wana ozala Palme Beach wana batana li papa wana pesa papa chéri li papa na ngai o pembe wana li papa na pembe wana li papa na ngai ya tigo ndeni serveuse na Palme Beach na comprendre longuno na mona ndekuna ama mutu na ngai te chers internautes comprendre que nazala na batan wana papa chéri pesa ba makambo belo iba mingi ozali vigilant ko leka ba professeur bazaki wana obende na comprendre sikoyo na comprendre bien kota na makambo yo mais okota ngomba na mo danser ezaki non déjà mais ouais sincère lobi magana ki service tant en tout cas yango moni sincérité na yo nzamba pambolaka yo au moins to sala émission pour madame nanga te yamol to umel mena ciné ka to sala parce que pour zaka émission parce que wa mutanzambe pe yo ma ça va merci beaucoup donc on est bon papa chéri mamona oyo mwana oyo aye banzembo nanga to ayebi banzimba ba janta banzimba ba jidel akanga na banzimba ba kinanga
momataki na pepo babengi amour babengi bolingo l'Overland edekolaki na aéroport ya makanisi manga Jean-Marie Lukula si papa alors rendez-vous de Vénus zala thermomètre na se alipe kananga mononos oyeba température amour oka nzembo akibeswana tana na imana nzembo oyebelo nini oyebi nzembo ya sunda basi ale komo na bulu à part libéra chaka nzembo omemi ngai wapi angenga to bulu Alain Dinamo nemba ba vocal ngo tuza so ba tous les ministres BCBG ba yemba vocal on siko na BCBG papa chéri papa chéri na papa chéri hein mais na BCBG za pena ba pili musu ba ume na BCBG ba beta ka ba bali ba prêtre ba kibens ba grand prêtre ba on onde bazana ba on to ba interpréter papa chéri bien te yora no leki ba et ko ba bien te zamabe bon o ayemba na papa chéri na répertoire des costauds o e banzembo papa chéri le loso papa chéri telemiona babi que papa chéri cha musicien moko boye na Congo kaka boye ko yemba banzembo no 20 ba cheka micro guitare beta ka be mango 20 aolala babongo bien petit Gidol bonga na benga petit Gidol so Gidol na BCBG on a ba grand prêtre au tangata na ta de musiciens opena ba simba pena motema na boyemba kuna yo na kato yo kantu tozo ninga les on a 3 musiciens faut yebango na pas papa chéri eza kora la BCBG za Rio Gidol première voix qui baisse deuxième voix 3 chanteurs BCBG il y a 4-5 micros moko ya papa chéri 4 na 2 micros 3 micros wana nde mutu simba na orchestre après micro suka wana Hermo Fujia ye Didi Kalombo ye ngape na ye Michigan pa ye na ye to kabola kakuna noka ba beazo denge mbon tsulu ba kero wana bangwana batwana misatu o ba baboya na ba cité ba yebité bangonde ba simba ka base ya cœur pour BCBG orchestre lead eza na mukolo na ngwa yemba eza maison mère ya wera sona kabola na ba vocaux au kabola ba te yemba ba lead principal de A à Z. Mais ce n'est pas égocentrique parce que les la 5e génération tout le monde na marché pena boyer ba zena non zena c'est une question la 5e génération pena le boyer au monde te BCBG bazate la 5e génération car maison mère ngala ka soba na 4e génération que BCBG bazate la 5e génération au tobeta masolo tobeta lelo masolo ba Fabrigas tobeta tenabi maison mère te BCBG wengende grand wengem de créer makambo wana et créer maman to boité mais lelo na ba musique ya lelo ba musicien ba leader ba jeune leader ba lelo BCBG ça na ba leader te est-ce que yo oser ko bima est-ce selon ya mutu makambo na mutu yara te to boité selon mutu mais na marché pe ba leader ba bimi lelo ba jeune leader BCBG ba te yo ko oser muno se za kokana maman se za kokana te succession papa wemba bimisaka ba leader ebele King Kester abimisa ne ba leader te eza selon musique ndenge mutu amoni laka OK ba tsuma ka mutu na mukile kokani mabe pone bolinga wera asala makambo ndenge mona papa chéri sana ngona were ko sala ekokana te mutu ko bota pe bana na expérience à musala les arabiens musique ba bota bana te bana na ba finga ba to na mona te moi no ya fingo bongo faut comprendre que musique ba bota bana te zaka bana o ba yaki na ndenga bulo ba kenda ko yekola pasi ba yekoleli ozo comprendre fanatisme super uta par ça ya papa tellement gata bana na trop donc tant voyez papa tiki est-ce qu'on kenda débrouiller moi ko kité yango moni ke ngana na kota kina papa seda bersa ba mission ako tombolo na mapata so tanga tombolo bongo yozo posa na ke yo mto mitombo mite ye mta tombola tanga ko tika yo tanga ko bamba na nzila ko matela oyeba kité yonga na BCBG na bandako kimelo la bambana nenga na no kimela yo mto zotanga ba kombo bazo ba mission na BCBG ba mission pas chira ayemba apesa ba kombo na oke yoko la kaka na oke na ba nzembo ko ba paradis tu n'habites exemple ndeki obi ba yemba oti apesa ko ba kombo non mais yo ba opesa ba kombo zo ke retravailler na ko santé nango OK sko ndeti banani ba longo na BCBG ba tu ebele ba zo travailler te zo landaka gloire wana ndeti banani ebele lempela ozo tanga ba kombo ba lempela ba zebele ba Richard Mukena banani ba longo msuye ba biku le brin ba zebele ba zebele
Chaque ngenge était bon, est-ce que yo moné pas na yemo ko ko yemba. Akoko sala makambo wana te. Bo diembela na succès papa chéri. Papa chéri a pesa matu makambo wana. Ozo kasaloka bato na ba ye bazo yela yende. Po a travailler makasi. Siko yo faut timba. Ya omonga na timba kina bato ba yaka papa chéri. Donc nga fona bunda kana créer rapé monde na nga bato na nga. Pena yoko la papa chéri sala nini po koma boye. A bossa banzembo danger. Fona loka ba parler na somba banzembo mobo et ça rappelle à part texte ça na mélodie. Parce que musique papa chéri riche ming na mélodie pe. Musique papa chéri riche ming pe na mélodie. Yango monique nga pe na o lola na lola même lola na lola. Je me suis servi na botagida mbombo pona koma ba belle chanson d'amour beauté na yo eza source inspiration oyo bécrivain ba salela ba ouvrage même Gilles Ecclésiaste Wayemba love esengaka asala voyage na avion ayati Angola poa mona yo yango abima le meilleur chanteur d'amour simbanga na loketo nanga gidaye soki otiki nako kachwango pesanga taxe zéro maître na jinge tango rango to watelo kwa ki papa chéri ki BCBG na comprendre que mutabimisa yo siko album na yo za na combien de titres ils album single quoi na 10 titres na age na osa ba single non te tona sala album na zam na women na nduli na sala album ya 10 titres na ok non malem mais na stratégie à lelo marcha lelo faut que bimisa single bimisi moko batel ba YouTube ozokotsa mom ke na YouTube parce que CD moto appelle vitesse ba vue hein tengana na tina ba nombre de vidéos maintenant tina nombre de baffles parce que producteur osomba ondeli na tina nombre de baffles nanu Congo Kinshasa bandundu bana internet balinganga na bandimanga après ba Côte d'Ivoire ne ba viwane kende c'est yo que beta ba concert na Ituri na nini kuna na fin fond na sota nkomba papa Wemba papa chéri Weranson bayebi ngana alors yango no zomona ke bayebi no papa wa chéri yango pe ngi bayeba na nga tango skoto ndo kende na bando ya ba Brazza ba Congo Brazzaville na komo ya ba Kenya ba Tanzanie ba Côte d'Ivoire malem na précédé nana besoin na nombre de baffles ba nombre de vieux ya après nombre de baffles na fana kisasa ba betanga na matonge ba betanga na ba kave ba betanga na ba ma campagne ba betanga na masine ba betanga na ba nombre de baffles qui ne sepeli singa après bando e bandi ko kota et ke ba teke ke matadi e binimo après bandi ko kota bando ke ba province wana siko na komo boulé ba musicien msuba bima na ba Congo bi na quartier na ba yebi ta musicien ba muni mamo nombre de vieux comme danser te musique ya bongo nante fono mer mo pe mana sima lupango na bino fa mona mo za ko tungisa biso na makele na musique na yemta koma boye mono to yeba ka ko sala boye kaka bongo kaka musique ngona leo ndenge komi musicien mo ngabi na pa na bango na ba yebita za ka musicien mamo bo akomi na 1 million de vie tenga lingi ya bongo. OK, merci beaucoup. Ba booster nga donc on va faire na ba jaba sima akomi ne mo sa ba mo ba booster pa komi nzele moko bote ona musique on te fumungi mbango alingi musique juste to beta musique bien oyembi okembi na mutoki mungongo suyo ebika bolingo kaka oyembi vie sociale oyembi ba guerre na biso ba guerre est ba ndoki ba kadi ya pemba na ba pasteur botika ko freiner ba mutakaliser nyonso ezoleka Petsa polo blé nokole Demande au salaire nini ya musala. Yo travaille mais c'est tu travailles ici? Alors quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh mais tu viens avec des débats inutiles comme ça, c'est quoi ça? Hein? Oui, tout ça qui oyembeli vie sociale, oyembeli bandoki, oyembeli pe mutaralisation ya baluba, ya bandeko na biso azobi matango midi pour na ba pasteur. Ils sont pas dans pouvoir na ça et comme ngambo. Te mamba pouvoir te to bakande bango kande. Baluba. Mais on dit bazan dire na menopole maman pour so vandi kaka ekoti babwaki. Congolais tout ça ba congolais to longola ba jeu comme lelo baluba ba Congo ko bomba mboka. Dans Congo bénédiction Congo ya lipoto sanganaka. To
toza ba Congo ba luba to biso to kaka baba ba muswahili mungala musuku muyaka mutu mote colonel zalaka o bango baza ba mingala tete biso to zaka bamu eza la ça yango na bénédiction Congo comprendre ba mitaka na eza ba bilo mo bien te oui mais les chance loko pamba to yembi photo tanga photo travailler il faut to la mukatongo to ke libanga chance on peut le faut travailler ba yem la randi musala les grands musiciens papa mba ba chance loko pamba do ko la pour la muna tombo chance yena ngo papa mba nenga zana ko sala pererti ape mutu ba slogan maka musunto lo barato zongo te akoka ngam tuma bi vie chance loko pamba ba lo bien ngam mo lo bi chance loko pamba eke na ngo bongo zana ngote nyeso ka bozo ka to chaka ngo comprendre le ba devait ba kota na ba rêve ba monde rêverie na ba zana ngo kala ke fo alata ba manto mo munene ya biloko mo minene so alata ngo boye ndeye prêtre ye danger eza ba mbri bato bakena ba poto sena fa ba sa ba tanga ba chimbe tona ba mbriema lelo bote batanga ba nchiki te bakena ba mbriema lo wa Japon asala boye futa ba tunini rien on a ba grand prêtre mo munene mo ta chemise mo ala ba chemise mo couleur mo 30 mais millionnaire patron ce ko batimisa ba congolais na bongo te to ka sa mutu faza mutambo faza neti ngabo gaya chenette mo na kingo pembeli net mo bo wa ba bebe nyo ba yo sengo mo menzo ka Gédéon oyo ana lara le kinga atonga ba grand palais ba grand contrat GM construction mais ba ko tika ba landinga pour en esthétique bomi vélo yango mo makambo lelo ne tolonga to te ya jeunesse makambo ya sika to ya na ndule ya sika makambo ya sika mama nanga banduli so ya ba mayele te wana ba yolo bana ba TV makambo na leki oyo ngana leki bo afinga ki fere wa afinga ki wana kuna te musique wana te et ça la soni ngana na mi benga na musicien et ça la soni maman et ça la soni il faut reconnaître le leadership. Il faut reconnaître en haute besoin musique pour baloler on a nombre de vues. Leadership ezaka ya yo ya selon yo moko. Poni yo linga mutu na ndimo yo ya ba congolais yango wana. Jésus grand prêtre ba boya ki egout ba nabe yo kango. Mais pourquoi ba to lelo alingi ka yé ba to solo ka ba yo ka yé ne mutaza danser pourquoi? Et ça en sens hein? Comprendre? Fallait mi bengi ngana ale king. Alobi ki le king na ndenge na ye na batu na ye aigle wana lobi ya ye na batu na ye musufa lobi kuna na lion na ndenge to ndima na maninga na ndenge basale koto fera bina le padre Jésus Aloyembo oui na ndenge na eto apprécier na ndenge lobi wana pona ndenge na longola ka ya longola nzembo Jésus Aloyembo wana passer na Abraham ya Loyembo ozo mo elonga ki congolais. OK, est-ce que ozo ba bonne relation na bato tiki na BCBG ko la les famille mo na tonga ko la non tanga ba kongo ba question tout na ngate ba Blanchard Mosaka jour na ndenga mo ayebso Jidol les famille na ngai Blanchard père na nga deki na zaki on a grande famille mo ya sika na tonga famille ya sika na tonga yango wana ezali BCBG à part famille biologique na ngai. Donc après confinement déjà tozo noir et blanc tozo paradis après confinement na boina na confinement o bato ba réfléchir bazonga na makamto zonga na temps so makambo leki mukile zongi bien après to tché to na boka ndé. OK, merci beaucoup chers internautes de clubwa.com. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Je laisse le micro à mon invité après ça va mbote na et puis mot de la fin par rapport à émission tout sali et après si contact na bato oyo bazota la ye et moi je vous retrouve juste après. À chaque fois ça la année musique après ça ne bato mbote té et ça na ngopé loko té musique c'est ba ko lingo kana art na yo Frank Lassana no boka batu té obi Frank Lassana laissez tomber au bota mwana té menzembo na telo za mbwa jali na makolo minei asi alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale pamba olingi banzela zoni okomileka tango iso mbadong bede mbodo bede loko netikala nango pararara anoboka ne batute comprendre na pesi mbote na bana poto tout diaspora tout na o basala ka pona Congo pona ba famille na bango pona ba artiste merci na boki société ya Gédéon GM construction na boki ba massa nga batambola nga ba pesa nga ba conseil ba TB Kianga Elliot ba Pasco Mundibu ba petina nga ba Doug Lopez ba Alpha Chaco na boki ba petina nga ba Blana Mosaka comprendre azana servant moi mayele na boki batuna ngai o bazalaka na muno nokwale na boki espace au guide show za na victoire donc lobby après ba confirmer que faut moi guide show na immortaliser grande dame au guide show soutenir ngai
Zopran eza nango bien ba bafana nango bien na bandako na bango ka obwa kaka bato après lobitango obwa ke bo oya ndenge ni mwana zobela te mambo changea. Ok, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. C'est Glody Dema en ligne avec les internautes de Kleboa.com. Abonnez-vous massivement et restez branchés. Moi, vraiment, Glody Dema, je vous porte tellement au cœur. Je vous demande de vous abonner massivement. En tout cas, d'abord, tout ça qui bon, moi passé par rapport à dire Nabiso, de présenter excuse, mingi, suggestion, commentaire Nabino et pour permettre à Biso de perfectionner Moussala Oyo, tout ça là. Moyembi to banda kinaye, moyembi à côté Kabubiso Bongote, il faut que lo romoro boye, lolo kapamba kapam sekota maramango, glor longisa kota maramango, kasi mbiaka na babanda kuna kota maramango, toute ma famille, je vous porte au cœur, je vous demande de vous abonner. Moi vraiment je vous retrouve juste après à la prochaine. Mais beaucoup tanonte. Natigeli mutu moyembi micro, asepelisa biso na album nae oezoya pas longtemps. Yawendi mangalelo yo Jidola yembilo yemboro natina Siana matoye Sia matoy na losambo Yawendi mangalelo yo na yembi ya solo Maloba Yesu epokisamie mon royaume n'est pas de ce monde yaya si amatoy na losambo yawandi mangalelo yoye na yembi ya solo Maloba Yesu epokisamie la reconnaissance n'est pas dans ce monde c'est vrai na loba na yo nzambe jidala zanga bami surtout ba fonzala beno pangi mabanza oya placide témoin ya pasi nanga tuna tebekianga jidole mwana nzambe ebele bakola na pasi lelo bakoma bato bakola na pasi bakola na pasi lelo bakoma bato mokili compliqué zwa ideye kovoe ebele bakenda kelasi na lipapa na makolo sachet ya sikre kulu ngongo nde cartable na ngai lelo bakoma ba ministre bakoma bato tina nini na walisa ye mokili compliqué nzamba yebi mokili compliqué zwa ide Yesu koto mwana nzambe wa bongola mai na vino yeye alamu sabato bakofa patambwisa ki bakoka mokolo bakangaki bato bacholaki yeye ndenge moko na papa chéri pasi nanga esengororo ya baninga